Mais maman Julia, pourquoi pas vous dénoncer mouton car en minute il va zola ndabino dans le monde entier bolo ba mouton ezanani ozo sa ma même pela bon car ezaka mouton moko boa kela kaka ye wana kaka mutu wana oyo ba dénoncer biso o ba yebisi biso babi ayoka bien mais soki ba yebisi akokamwa ayebiye soki ba prophète bazomona bazoloba oyo eza troisième fois nango. Donc yé ba malade wana nyonso tu eyaka kaka parti soki ye akina ba matanga. Matango ya 2013 ayokozuna. Aye kaka malade wana itaki. Oyo ya mibale suso ya mama Mindondo kaka ndenga witaki matanga wana nde abandi kolela pasi. Aleli une semaine mobimba. Dimanche oyo le 40e tozaki dimanche oyo nde mbaso bimi na lokolo. Et bandi ko déranger na tongo bimi mokieto koma na poko lokole vimbi donc eza mbaso moko batindi akufa na minute abikate po batindele mbaso a sexe et bandi banda na lokolo tina se Et puis la pinza azara social vraiment et puis là nandimite comédien moko hotel malelo a kotinda kumo be kwa sala et puis la mabe wana na ebité soki bazali en tout cas nga vraiment na ebité pe nandimi te mutu abwakeli mbaso azaka mufiti akoma pe na ndako na pe alia na ye pe kaka me ba discuter na matanga bas discuter na matanga batu bamonaki bayokaki bayebi mais tellement lokwa ba discuter na bango na matanga nde yango na profiter sikoyo asali lokwa ndengwa en plus place ba checker ya protocole ya esika tema ki puisque azwaka ba fleur nde yango na sikoyo ene kota ki ya makasi nde yango na basali bongo pona eba mabezo elanga na funa za na biloko nzoto biloko na eloko te no eba nde nzambe pe alakisaka suste ninga za alakisa na tanga kala ke tala kima kele na Israël ngwa na Egypte fo Egypte ezozika akotinda pe angelu abi yebisa libota na ngai longa pona oya otumba Sodom na micho po eba mabezo ela na ebite la bomoto boye naka na misu mibale ndenge miso na mona na moyi na butu na mona te isinga na lala so no yeba ndenge eza telefona force hotelima po mikuwa pe ezwa mwa makasi soko vandi kaka ikomi pasi po kita soko hotelemi ya pasi po vanda so vandi ya pasi po lala donc nyonso tout mouvement tout eza pasi même na toilette eza pasi mais c'est quoi déjà bandi déjà ba traitement ouais babana ba traitement pour so basala ba traitement tenga eza bote nde se pasuki nde se sali ba pota nde comme bande musu mais tu moni za ka rouge parce que ba traitement déjà ezwa maki yango no moni ekomi boye soki tende si okuti ba pota ba traiter ngango vraiment na prophète Konde Paul Liloba na hôpital ya Liloba na matete ba traiter ngai ils ont un moyen pour les obakisi malgré ya bokoko ba osala ya mundele pe zo senga pikota bata théâtre muninga na bino akufaki bino nyoso boke ko participer mawa mais pourquoi bozo tambolaka na bakisi na basaki na bino pona ko bwakela ka baninga bozo bwakela baninga pona nini na kombo ya mutu nde kisi ezolana po mbaso eza lokola nyama to eza lokola mutu kendo somba boy kende place wana akokoma ka place otindie soko tinde na lokola ko kena lokola soko tinde na miso okena miso soko tinde na sexe okena sexe de ndenge bandaki na sexe na lokolo dimanche akokai ko kena te église te yango wana mama ndenge azobela monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. Voilà, bienvenue sur notre chaîne internet Congo Température. Congo Température de Maman Rosette La Fleur d'Amour depuis Allemagne. C'est bien moi Dorcas Bolokoko, la branchée de la presse. Car route normalement mi baye ko s'est présenté parce que déjà boye binga lokola ndenge na lingaki. Na Rosa te kopesa merci na ya Willy Moucheni le code mondial vraiment na zwaki. Merci à ya Adricha Motomètre Beba Zibeba. Merci à Bobo Boris Lutumba hein. Mobile ambinga veut dire qu'un état mbila ba okataka e kola kana moni Toto Rajabu. Toto Rajabu mwana bata mama et nana Didier Pio le mon nom hein. Non beaucoup n'engé singeli parce que yonde makambu. Merci beaucoup à vous Lionel, merci à Shadrach, merci à Richi Kapinda. Mobile mwindu na kati ya Paris wana merci à Igor Mitumuté ma Denise Fabiano bande kolo to abisu na sango sengote to ami na sango mawa pe ya liwati mais sango mawa ya maladi ekoleli actrice na biso munene oya sipisa biso na bandaku oyo to zaraso totali to zo seka do ba misu swazata na kanda soki amoni mama impela na télévision directement il faut aseka kanda na yesila donc mama impela aza attaqué pour troisième fois na maladie ya mbasu oyo wapi ndenge famille ezoloba azora ngaka soki aki matanga ya ba comédien hein azora ngaka soki aki matanga ya ba comédien donc toyaki bongo na résidence na ye ko visiter ko tala ye ko solola na ye a expliquer biso maladie yango euti wapi eloko nini est arrivé azwa mbasu pourquoi azora ngaka na milieu ba comédien mais aroloba mingi te parce que azobela tozoye juste mkie apesa biso mo détail mkie mais muto apesa biso ba détail nyonso ezali grande chère na ye mama Julia so bomoni vraiment photocopie à mama Impela donc mingi utorolobeza te non apesa ye déjà bonjour et puis merci à maman Rosette La Fleur d'Amour. Bonjour maman Julia. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé madame Nangolo Nzambe. Maman Julia penza sango ya mama Impela etamboli monde entier ça fait mal toya parce que ba fanatique ya mama Impela o batalaka ye bazo benga bokende to yeba nanu c'est vrai to photo na batie eza ya kala to ya sika ça fait vraiment mal. Est-ce que c'est vrai que mama Impela aza encore attaqué pour troisième fois la maladie ya mbasi? Oui, eza troisième fois nango. Donc ye ba maladie wana nyonso tu eya kaka parti soki ye akina ba matanga. Matango ya 2013 ayokozuna. Aye kaka maladie wana itaki. Oyo ya mibale suso ya mama Mindondo kaka ndenga witaki matanga wana nde abandi kolela pasi. Aleli une semaine mobimba. Dimanche oyo le 40e tozaki dimanche oyo nde mbaso bimi na lokolo. Ebandi ko déranger na tongo ebimi mokie to koma na poko lokolo vimbi donc eza mbaso moko batindi akufa na minute abikate po batindele mbaso a sexe ebandi banda na lokolo tina se heureusement bato wana bakangaki ngenge ya maladi wana nde bakitisi yango e yango nomoni e gonfle na likolo ndengo wana mais bato mokili baza malamu te bato a théâtre muninga na bino akufaki bino nyoso boke ko participer mawa mais pourquoi bozo tambolaka na bakisi na basaki na bino pona ko bwakelaka baninga bozo bwakela baninga pona nini na kombo ya mutu nde kisi ezolana po mbaso eza lokola nyama to eza lokola mutu kendo somba boy kende place wana akokoma ka place otindie soko tindie na lokola ko kena lokolo soko tindie na miso akena miso soko tindie na sexe akena sexe de ndenge bandaki na sexe na lokolo dimanche akokai ko kena te église te yango wana mama ndenge azobela. Mais siko toyebi te mbaso yango yo moko lobi azala yango na milieu ya ba comédien siko yo mutu yango comédien yango oyo abwakilaki mbaso yango azali pire ye batambolaka na ye to azaka mutu musika sepelaka na ye na ye te nde asalaki makambo wana te mutu abwakeli mbaso azaka mufiti akoma pe na ndako na ye pe alia na ye pe kaka me badiskitaki na matanga bato bamonaki bayokaki bayebi mais tellement lokwa ba discuter na bango na matanga nde yango na profiter sikoyo asali lokwa ndengwa en plus place ba checker ya protocole ya esika tema ki puisque azwaka ba fleur nde yango na sikoyo ene kota ki ya makasi nde yango na basali bongo.
Mais maman Julia, pourquoi pas vous dénoncer mouton car en minute tu es bazol en début dans le monde entier bolo ba mouton ils anani oazo ça ma même pela bon car ils a mouton moko bois que les kaka yewana kaka mutu wana oyo badenonse biso oyo bayebisi biso babi ayoka bien mais soki bayebisi ye akokamwa ayebi ye soki baprofete bazomona bazoloba mpe mutu azosalisa ye aza profete abi soki nayebisi yo ekosala o mabe me oyebi bango bika nanu nde yango wana tozolanda nanu soin na ye esi ayebani na ye soki aza litungulu tokoyeba ye litungu soki aza ai tokoyeba ye aza ai me dosi toyebi ye esiko oza kobombana te mibimisa ya kosenga bolimbisi puisque bamoto baprofete kolanda yo kisi na banzambe ekokanaka te yo so oza protégé na bakisi me biso toa protégé na nzambe. Bon voilà donc binomo boyoki o azali bongo grande sœur propre ya mama impela maman a se pays biso belé na banda ku mamo donc so revendre dans un problème et fait tie mama impela na télévision au seki mama impela za lokola vidéo là baby pe dio na bomi balé et ça la vraiment bien mais maman Julia comment na mama impela maladie boy d'abord biso to linga to yeba na maladie banda ki quand malade wana ebanda kaka arrivé à matanga mama Solange Mindondo ndenge matanga ipanzanaki koya na eka ndenge yaki wana abandi olela mutema abandi kolela mutema pasi une semaine mobimba liaka de poto ka fufu soka to sali fufu boye papa ameli apemi mwa moke motema kaka motema azo simba penda tolo penda boya azo mikanga donc moi ko le batte so tali pela okokele na mawa alatika sultani moi kolata na même na soutien ezate pour motema passe bakisi ni to pesita melate nzoka nde ezana ba effet ya mbasu ezana se pour mbasu ya kana motema mbasu tango zoka motema moto wana obandi komela mai ozomela wana ndezo kele kosala siko echelon ezokele kokota siko na lokole siki ezalaki pe en plus ndenga za wana azo subate mai azomela ezokele kana lokolo ande bozoma lokole vimbi bongo donc mai ezokele kana lokolo azo subate mai azomela mai ozomona bon ndenge ezali wana position na ndenge ezali nzambe kaka nde mutazo sunga ye nzambe kaka mutazo sunga pona motema mbaso yaki ko banda dimanche nde mbaso ebandaki dimanche kaka lobi kaka lelo toza mercredi lelo jeudi lelo jeudi nde mbaso wana za nango lelo 4 jours 4 jours, maman, tout le monde le vimbi, ma casse est comme rouge. Donc on dirait qu'elle s'est manifestée bien. Et ça qu'on manifestait bien, mais quand Simba soit na babwa qu'elle a qui pour babo maimba la moko, babo maimba moko puisque batinda kimba soit na ya sexe, batinda qui a sexe. Ndé on le quoi bakanga qui on a likolo, ndé on moni ekititi ndenge evandi wana sikoyo, moi ça va. Kosolola azo mondenga vandi libanda bokuti libanda na puisque avandi likola tiango kaka tandi. Moi lokolo na bouger ngo ezate po kilo ya mai wana zo melande zo pese kilo mo atambola ezati yango wana ndenga zana kwa vandi wana boko zwa ba image na ndenga azo tambola boko mona ndenga zali akondi mbala moko yango wana eloko to sengi na bino kaka mama lokola boye pona makambo ya mame pela po lembate aza artiste moko mokele ningana soki kaka ba lobi kaka epela kufilo pango na biso ko yinda na minute le pango ni ko yinda pour la fois passée ndenge zalaka na lekaka na TVS na salaka émission na lekaka na peki ko pekisa na émission ndenge zalaki makamnyo so ndenge zalaki ke akufite bona nga mutu na bomaki moto wana nde mokili vanda kinye bon yango na siko ndenge azawana bosunga ye mama aza offert de père de mère ye moko mwana ye moko mama ye moko tata moluki musala na ye yango wana liaka nango ye moko asoma mwa mabele na ye avandi na mabele na ye soki motema pasi nde bazoyokela ye toyebi te soki kaka mpona pembe soki mpona balox ya suki oyo nde bayokeli motema pasi toyebi te succès na ye mpo aza partout koleka bango ya bandi théâtre bango kutu bayokana ata koyokana te toyebi kutu esika bawiteli te moya kaka lobi obandi kosimba bakisi alobandi bwakela baninga bambasu seke na kasa na mama Mindondo seke yo muto bomi ye seke yo muto bomi mama Mindondo puisque yo zo koboma batuka na matanga donc na matanga ozoluka siko ya epela kufa oya susu koboma susu kingandi ezalaka te kaka yo muto bomi Mindondo yango wana.
Voilà maman lokola boyebi pe mutu yango nayebi te eloko nini okokosenga na nzambe asala mutu wana. Bon nakosenga nzambe alimbisa ye puisque pardon ezali kozongisela ye mabe. Tant tozosenga pardon c'est que mabe oyo ezozongele makasi ata 7 fois 7 tozozongisele pardon tosenge kaka pardon nzambe alimbisa ye mbala tuku sambo na sambo mbala sambo soki akontinyaka biloko aboye atika epela za na famille biso toza batetela kata kokombe epela za ka mongo ta za ka mutetela mama mutetela tata mutetela toza batetelo bazo changer ngongo lutete na sera ngongo lutete batuna to lia batu bakoko na biso balia batu to lia batu to banga te soki alingi to lie neti nyau to kokomisa nyau to lie ye soki alingi to komisa mbwa to lia to kolia ye biso toza bakoko na biso balia batu bamakilo yo ebotami elia batu bamakila batu atuna batetela ndenge bazalaka epela azalaka mutetela mama mutetela tata mutetela azwaka role na ya bamongo ndenge amesana na mama Sicilia camarade ya mama Sicilia esanga ntela ye nde mutu azalaki kosolola na mama nde azozwaka mwa barole na ye ya bamongo wana ti ndenge akoli na kimongo na ye wana mais oyo bango bazosala batika kotambolaka na bashakosa bambasu kotambola na bakisa bazakala ha ya kolesaka bato toboyi atika epela pa vivre na ndenge ne nzamba tindaki na moki okoki kokata pe matiti te so okati famille atiti biso totindi kaka sango na mboka nakasa bokolala pongi bokozika ndako mobimba bokolamuka mibimba te bokolamuka ndambu misunyeke boye lokoleke boye esika ekokunda moyeba te. Voilà, maman Julia, tu comme une mais notre dernière question est depuis ma même la bandi maladie ni wana yambasu ba comédien ni déjà ba utalaï. Bon, ba comédie comme tena Monica ka ba mama nani 7e bagarre na ba Eugénie na moni ba nani ba Nadine ba Nadège nde na moni bango. Mais bamususu wana nanu penza te ndenga za wana nanu te apart wana kaka nde na moni ndenge moni pe bango pe bavandi na pe balalaki na ye balamuki pe na tongo bamususu bakei bakozonga lisusu mais bamususu wana o ndenga zalaka na bango na moni ata mutu moko te. Voilà, merci beaucoup maman na ibité pe sa numéro na yo na ba ebanso balandi yo. Bon, numéro ezali 081 plus 243 plus 243 81 24 26 246 00 43 00 plus de bon tout que malem est là plus 243 81 081 24 26 246 nde numéro o boko kozwe na facilité. En plus soki olingi koya okitika kana exam ou bien ozwi moto na exam atika wana aveni ngungu numéro 60 na résidence na ye ya mamepela. Mais na kosenga na ba comédie ba artiste nyonso tu o ba linga kama mepela o ba zalaka na ye en tout cas bo kabwane na moi souci a pasi osimbi ata na moi liboko ndenga sekisaka wana wa ko sekisa ye na moi lisungi bo sunga ye au fele de père et de mère tango abelaki papa azalaki na mama deuxième nango mama papa eko kufa mama tikali mama eko souffrir ya 2013 o siko mama zate tata zate ayi moko alukaka ayi moko bikisaka ayi moko akota mwana kana bambongo na pe société te mais na mayele kaka savoir à mémoire yango wana nde aza ko vivre na bana naye na mwana naye na ndenga aza ko vivre bosunga e pardon na sengi penza ba comédie penza ba lingaka ye ba fanatiki na ye o ya makasi pena même na poto o boliebi pena mamepela ba cede na ye boza na ona banda bosunga ye bosunge pardon vraiment nde nazana nazolela na mutema nde nazolela na mutema tata te mama te nga moko mutu nde naza boye naza misu te nazolo bana bo landa misu mena misu te na wando na lobi.
Voilà, merci beaucoup maman Julia, ça fait mal, et ça vraiment le quoi singoté, le quoi passer, tout ce que maman impelaye mon qu'on a sorti, je crois que Lionel faut bendre déjà, il mange à maman impelande dans autre tambola. Baye bazolanda biso na monde entier baye bo soutenir ba comédien vraiment na beti tolo mingi na ya Adrisha motomètre na lingi na zonga lisusu kaka ndenge to sala to misana sala na zonga pona kotikela mama impela enveloppe na ye pona bika na beli la yo na bika yo soutenir ba comédien oza wana pona ko soutenir ba artiste nyonso ezala basi ezala mibali yo ki parate Adrisha motomètre vraiment ça là quelque chose pour la maman impela. Je crois que Lionel tout aura déjà maman impela. Merci. Bon voilà, tout ça on a maman impela, et tout ça qui grande chère, ou ezali skoye moko maman impela question. Bonjour maman impela. Bonjour. Maman impela, tu es kokuta yo awa attaqué na maladie ya mbasu, lelo ezali eza troisième fois ba attaqué sur na maladie ya mbasu. Eza dira nini? Non, ibandeni. Pona iba mabezo elanga na funa za na biloko nzoto, biloko na eloko te no ibandeni. Nzambe pe alakisaka soutenir za alakisaka tanga kala ke tala kima kele na Israël longwa na Egypte fo Egypte ezozika. Akotinda pe Angelou abi yebisa libota na ngai longa pona oya otumba Sodom. Na micho po yeba mabezo ela na ibitela bomoto boye na kala misu mibale. Ndenge miso na mona na moyi na butu na mona te isinga na lala so no yeba ndenge. Eza pasi vraiment pona oyeba. Eza pasi po yeba mama nanga. Donc tozaki na butu et na deux ya maman Mindondo ndengo sali surveillance butu mobimba tozaki nao mais eloko yeka mbala mo pe to remarquer que zo yaka na sima ba matanga so servir batu na sima matanga mabezo yela okolo bani par rapport à un message ou peut-être réaliser na mutu na yo par rapport à makamba bongo eza na koyeba te le message na koloba so na de baninga na nga na matanga pasi komela nga kaka peut-être que telema mingi na musala peut-être que se donner na volonté pour tous ebele batu surtout baza nolingi na bango comprendre mutu so linga telema te temps plein bina munene pema même si to sala ngo par rapport à amour ou to na ona bania donc rien à voir so ezaka yango ndi na futa mala après matanga na sala boye loko ape nzamba zala yanga na mona effet makasi ala te ezaka ke nzoto basimba nzoto mais molimo nde bameka te mpona to ndongwa na mabe mais siko talent na yo kaka mami pila frappe encore yango nde bato baoyokela jalousie ou comment mais so moto aoyokelanga jalousie il faut se présenter ata devant nga tomonani ata une fois s'affronter et puis que non moto aoyokela jalousie par rapport à maquillage na yo nde bose maquille kitoko nga na se maquiller te nakoyoka ba se maquiller bien esenga zuwa bon to s'affronter te nayebi yo te namonaka yo te oza extraterrestre nayebi yo te bon non yeba ndeni oza jalousie na ngai donc yo mo jalousie mal placée ozomiboma ata Jésus azalaka na ba problème na batu balinga baboma ye babimaka devant ye et pourquoi pas okoya pe devant osinga likambu boy yo ba kozana mbongo na nga mo boy to tsaka non bana na botamana na sali kemba te bana botamana na bomba mbongo na mulangi te na sali konjute so yebsa ngai mapa na defa te sono ke defa mbongo ani ya kosombela mba ya ko hôpital nga so na zuna le so na zute na lela te pour la mwana nzambe je vis comme un oiseau aujourd'hui c'est mon jour demain c'est pas mon jour donc le lendemain c'est le jour de Dieu donc on nzamba sala rapona nga on andima amen et on ba merci. Voilà maman impela to yebite to lobanini na baibazolanda biso en direct ya Congo Température mbasu na yo oyo et wuti kaka na milliers na bino ba comédien ou bien wuti na on avenir ou bien pesa ma mususu vendo sala nga pe na ko senga bino service pour bo aider
peut-être le quoi ngana ko kate beaucoup ko kota pe na bato ba sala mamba ko tuna bango ko luka ko yeba nani asala ndiko na ngaboy et ça bien oli po ngamo ko na image nga na ebite côté ni ko witela ni nord ni sud ni est ni ouest na yebite donc bino be beaucoup c'est fort tina ko na ta et pas mettre moi asala makambo na tuna ezanini est-ce que ko yeba muto na te po ato tuni bango ba ko yebisote baba kaka so ba yebisuyo na bo moto boye naza na mai na makila na se venger mabe tala neti grande sœur tomboki makasi na devant yukutu siko soko boye bise ke no mto sala epela mabe boye eza Marlène asande akokende famille mobimba après nzambe grand fonga alandi olamba ba bise ke no mto sala ochichi boye eza moto kingandi ana soda ya solo awiya inya solo manga ko ya ba na mundu ba ya vers yo po biso toza bongo toza na makila batetela toza ba wolokoi toza ba tolemba te biso bitumba tobunda na mbeli so tomba oyebisanga motu bongo so na kisa mabe monte nga akota sous prison donc ya mo mo ba yebisa yo izakate bon bakaka tokozongisa bonga pe nazongisa te pona mo mutu te nazongisa ndeni nazongisa dans les vides vaut mieux bisanga ta mutu asaki obolo kwa koyebisanga te nga pe mo na tambisa maile nanga na bondoki pona luka na yeba izate topesika nyonso na boka nzambe nzambe moko lokola za armée céleste abundaka na butu abundaka na moi nyonso abundaka na mai abundaka na mopepe bato bayebaka te ke na combien de continents bokoyedenga ke na combien de continents 5 continents kotangelanga continent d'Asie Amérique, Afrique. Voilà, maman a un peu là qui comédie veut continuer partout. Alors ça là comme il faut, malgré tout la maladie, mais vous comprenez ce qui s'est passé tout niveau tout ça la comédie des continents, bisa peut donc et lorsque c'est un plaisir réservé, naïe quand même la douleur naïe ou c'est forcé quand même au téléma. Na téléphone na force au téléma. Voilà. Pour miku apé elzoa mwa makasi soko vandi kaka ikomi pasi po kita soko otelemi ya pasi po vanda so vandi ya pasi po lala donc nyonso tout mouvement tout eza pasi même na toilette eza pasi mais c'est quoi toujours bandi déjà ba traitement ouais babana ba traitement pour so basala ba traitement tenga eza boite nde se pasuki nde se sali ba pota nde komi bande musu mais so moni eza ka rouge boy parce que ba traitement déjà ezwa maki yango no moni ekomi boye soki tende si okuti bapota baotraite ngango vraiment na prophète Konde Mpolo liloba na hôpital ya liloba na matete baotraite ngai ezosengaka bamoyen mpo bazwa bakisi malgré ya bokoko baosala ya mondele mpe ezosenga mpo ekota moi moyen ka physique ndezozanga moyen âge na tout nos 5 continents beaucoup kité pe boyebité o bopesi za continent ya mokili mutazala mokili za nzambe nzamba sa 5 continents na webisa nde toza boeto na continent de la terre même Europe tout tous nous sommes dans le même continent. Deuxième continent eza forêt zamba wanzo comprendre hein biso to bata molimo. Troisième continent, c'est le colo. Est-ce que vous avez dit? Quatrième continent, c'est le maï. Tu as 4 continents. On a sala na mokila, sali motu, sali nyama, sali mbisi, sali ndeke, sali 4 continents. De bazio no tango na biso ndete ko kabola na bomoto. Mais 4 continents en Zambie, ils zamba banyama bana droit de vie basala na mabe ote babi nyama za maele te nyama boy me ngana nyama to pe mandemo so benga ba grand frère iloba to benga ba grand frère na kala bat baza ko lia na banyama atindi nyama ki lelo to tinda tanya una okete po mabe kota do mabe wana yango to ba ke ko tika ko sala mabe sa malamu to na mokili nzambe tout le monde va passer. Est-ce que beaucoup de gens qui solo à part l'histoire que Sodome et Gomorrhe kufa pas tout assis là moto achaka temba bongo na mungwa beaucoup de gens qui na mokili wana bataka mi baleso misato kasi nzambe mokili nae aza simple osama kama yoswana
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que Masou a noué mon coup, mais Marabatou, Batbaki, le reste des personnes, tout Bakufaka? Qu'est-ce que c'est mon qui l'a zambé? Que ben on a côté la Masou a noué, yon a mis ça ma bé, ou va kufa. Et le gros os est pas là, invité. Mais trop. On ça film mo kanini ke na bandolo mususu ba jouer mangala. Pendant que baloba ke epela sili, mettons on film kotaki, to santé ba commenter ça qui epela. Constant na ça dans par rapport à consommer no suma kasi libanda, et luki makam OK. To ba makam matanga to ndenge. Ba ngala ngo banani. Tangi nga bangala to sala ma film. Marie-Jeanne, Moseka. Les films moi top vision gauche si tu na bosa ndenge. Ngai so fa tangi nga ndi mamba lusumbu. Po ndi mnakuta mangala. Comprendre? Wana vie Freddy tanga mona na joie bio penda ya moi si original. Bango tout ba derrière moi. So ngana aussi la po bango ba mata, ils avant. Hein? Na moté malamu batikela pe bania nzela baleka. So tellement bloqué bania baleka te ko moté mabe. Tika mutu nyonso to aleka le panier circule. O nzamba bongiseli eza yote. Soki kaka yenda ko jouer pour eloko ani simba eza kaka ye. Batika confusion et puis là aussi la ndeni tant qu'il na bomboté. Tant qu'il na milingati. Aussi la terre. Est-ce que vous savez que mungu ici là bananza masala mungu na neni et puis ça les mela wapi biso le to liaka mungu. Na aussi la terre pour na nzambe. Bao bazo na sila peut-être bango. Peut-être que banga ngande isala bango fous pour epela c'est un comédien tout fait. Un vrai comédien. À palpiter, à l'ingarater, quand il joue, il donne ce qu'il est. Ça la plus la besté. Hein? Ça la plus la besté. Nazan attend ça besté mon travail. Tout le monde a permission mon tout clutch et les mots. Non, on est à éducation dans la terre. Quand on est na famille ba tete la baza ba street. Papa il y a son nom les lois ensemble belé maman Donda Suzana. Il nous a éduqué quelque chose. Donc on ko soit bizarre là tout est comme un gars. Moi je suis privé. Oui, pour ça, merci. Voilà, merci beaucoup, na maman Impela. Ça fait mal au cœur. Et ça la passe. Bino pe bayo yo bozana ba CD à maman Impela nanda kuna bino. Maman Impela sepelisa bino. Maman Impela bunda pona bino. Bo se kozala na kanda botali maman Impela bo se ki. C'est le temps à ko aider maman Impela. To boyi muta kufi botinda ba mbongo bo sala bo non, toi on a besoin d'en goûter. C'est le temps, c'est le temps. Yo zolanda biso en direct ya Congo Température tant yango ba pesa ki numéro ma même pela soutenir ma même pela ndenge sengeli sunga ma même pela ndenge sengeli azanga elo côté maladie esilaye pour esala bien parce que ça fait très mal très mal bino mo boye mamba ya mbaso ndenge swaka et ça la vraiment passe na moni pela ngamu na biso mama Viviane oyo wapi ko visiter mama Impela na poser juste des questions kaka hein bino ba bozo na tozana maman Viviane. Ah bonjour maman Viviane. Bonjour ma chérie. Bonne santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Maman Viviane ongu maman ya poto so la bien tala kaka to kuti maman Viviane. Maman Viviane to moni ay pa maman Impela o kabola. Donc pas so ya zanango e ko partager na yi pourquoi. Bon otiti aza pardon. Otiti aza akomande kona ngai. Donc outine vraiment musika. Nakoka pasi soya azoka pasi. Donc naolela soya azolela. Donc tant naoka ki sango na ye et ça là vraiment pasi. Ça li vraiment pasi. On a mon na ki na mona pe na ye na moni yango bongo eza pasi makasi. Eza pasi. Mais Viviane, maman Viviane, amoni lokola ke bino ba comédien bolingani te parce que surtout ta libère chaque fois que maman Impela za malade sura ki matanga moko ya ba comédien. C'est que malade yango utara okuna milieu na bino moko ba comédien. Mutayebi sous sa malade ya Impela eza nzambe. Nga pena personnellement na ko akize mutu te. O ba comédien bazana ka po bokela bat malade. Ba comédien nde pena Impela solaka. Babiso mususu yo tozale musu fier na bato mususu mais Impela penza azara social vraiment Impela na ndimite comédien moko telema lelo akotinda kumo be kwa sala Impela mabe wana na ebité soki bazali en tout cas nga vraiment na ebité pe na ndimite mais mutayebi mutu wana na lera zwaki idée na le place akota ki nzambe mutamona ki ye na démarche no sala na ko tambola nzambe mutamona ki ona ko lobaka yango wana.
Voilà, na habité sur aussi un peu soutien pour na maman impela na ba fanatique na peu balingara. Bato ebele bazozwa image oyo bazopibi yango mponga so moto atuni ngai toyoki epela babwakele mbasu wi babwakele mbasu tosunga ndeko po kotraite mbasu ezalaka mbongo ebele ezalaka vraiment mbongo ebele na bapatron mpe ya bachaîne bokosala mpe ntango omoni image oyeli yo osali mpe quelque chose bon bosala yango te mpo biso tozala na bachaîne kua bosala yango te mpo na bavie po ebele bakomi kaka eza actualité me ndeko azomona pasi vraiment ezosenga mpenza makoki mpo ase faire soigner yango wana na ngai naloba kaka. Voilà, merci beaucoup Maman Viviane. Bandeko bolanda biso to komi na suka to sala moi des annonces na biso pour ça la bien. Là donc balandio bolanda ki biso na Congo température to komi bongo na suka ya émission na biso ya lelo. Merci na bino baye bo soutenir Dorcas Boloko kona moni Adricha motomètre moto pe ya yamba soutenir ba comédien vraiment likambo e komeli Maman impela vraiment ya Adricha motomètre na lingi lobby na ya penza na enveloppe na comme il faut hein. Naya vraiment comme il faut que la maman epela nini naye enveloppe naye pour ça la bien. Merci beaucoup à Toto Radjabou, Maman Rosette la Fleur d'Ambou, oyo kinde ba comédien ba leli na micro oyo sunga lisusu pour ça la bien et ça ben na sengo parce que ba ibolo bananga ke na kokana na film roboye ma jumelle nga rolo banaye Vanessa Moussaou a reçu l'entraîner tozanga na awa ça fait du bien donc bataminene basambiji yamone likamo un mot pour na batu yo na ndenge baboki maman impla maladie to singulier soutien na baibo oui to sengela banka liwa to sengela banka liwa elezo kambisanga to sengela banka liwe panzambe parce que to comme que constater que bat pas comme boma biso mingi to zaka na monde ya artistique te mais et ça peut na monde la biso surtout ba journaliste ba chroniqueuse ba lingani ta Monica sali 1000 vues bi ke muto pas sala 100 000 vues azali nana be mission zela nana be mission ba 200 000 300 000 vues Christelle Arose oyebi na posta ngote eza te pour nana bi ken ba poster mais bato balandara biso c'est LCV ba yebi que moi ça beta ba 200 000 300 000 vues eza ngwelo wote donc ma peka boy eza ngona tina to bwakela mutumba supo bomaye ebi ke nga ba bwakela nga mpese kana groupe na biso mais na lobela ngote na bino lobela ngo poko lakisa ki mutema mabe ya batu tozwa émission nous de tolobela bango botika pe bato balinga biso batiko kota conflit entre deux personnes monique bambijimi baloko tsala bango conflit te nakota na kasi na bango poto luka guerre esimba te donc muto asali mamepela bongo nzamba lola amonae kama lilo alala kilibanda pona matanga munyinga ne Solange Mindondo nzamba lola auto sambelaka amona mutu wana. Merci beaucoup ma. Merci beaucoup Vanessa Moussaou, c'était là Vanessa Moussaou bol baraza jumelle na bol Dorcas okokana Vanessa Moussaou makasi donc ye wana boti komona Toto Radjabou. Merci beaucoup à vous to soutenir Maman impela to aider Maman impela na mbongo pour azana besoin ko la traiter ba soin akinde ba hôpital akinde ba maman boko ko wa mbebele. Merci beaucoup à ya Willy Moucheni Adricha motomètre Richi Kapinda Christian Benabe yo surtout yo kutu ba comédien au soutenant qui te romame pela yo ça moi bientôt s'abonner et belé na Congo température pour tous avoir information comme il faut na vana exemple moni di passe na Vanessa Moussaou. Ciao Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la Fleur na Dambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika